batata ba mama bandeko wa bolingo mbote na bino pe boye malamu na kati na mayangani na Politique TV nazali wa bino Patrick Chimanga tata mayangani na politique ezali lingomba nto ezali bisika biena ko ya pona ngosangisa ba congolais nyonso ezala ba ya opposition ezala ba ya pouvoir ezala ba ye baza intéressé na maya politique ezala ba ye baza intéressé te na maya politique bino nyonso tout boya tata mayangani na ye mpoete to manyolela na maya politique na ye mpoete to te na bomoko na ye mpoete to te na bolingo ompamba te konyi moko etokisaka nzungu te esengeli bakonyi ezali bele poete nzungu etoka bile yebela bana Congo balia na banzi ete bososoli toye na lombangu koluka mwana mboka ya diaspora congolaise précisément na kati Afrique du Sud na banzi ete bosibo yebi mwana mboka GM ndungi na yango tozoki na mbangu na kobenga ya kota mwana mboka kota mbote na yo papa ya mayanga pesa bango mbote bango bazolanda yo vraiment na pesi bino mbote diaspora na pesi bino mbote tout congolais nyonso na kwa nyonso tozali na pesi bino mbote bonne année les sous bonne année papa ya mayanga pesa pe ba congolais bonne année na bino ndenge na banda ko lobali sous mwana mboka ndungu tomoni seni a publié le résultat provisoire et présidentiel, mais Essengela qui, selon calendrier, Essengela qui va proclamer le résultat provisoire et députation nationale, députation provinciale, municipaux. Namokolo ya le 3 janvier 2024, OEC qui déjà, les lotos ali les 6. Kasi tomoni seni a poussi yango, a boyi ko publier yango. Pe a poussi yango na mokolo yebanite. Mwana mboka ezali kopesa ba congolais ya opposition makasi te o balobaki ete nyamu ezali nungu ezali contre seni ezali kopesa bango raison te. Bon, en tout cas, on répond de la place où on a pas, on a la sûreté que les gens ont raison parce que bangonde bazan mieux placé au bayebi réalité zanine. Ceux qui battent les mi pesibiso résultat na date so ba pesa qui sait que rien ça ne va pas. Donc qui sait que ba comme prêter bayebi et loko nini au bazo sala parce que biso eko ngayo eko la pasi pona lobaki. Eza mabe ou bien eza malamu bangonde baza mieux placé pourquoi ba répondre en na date donc c'est que tous obligés à causer. Merci mwana mboka mais information utai ko na mokolo lobby seni na Denis Kadima ba annuler quelques élections ya ba député provinciaux na bisika mususu oyo bakuti ete 82 candidats selon Seni bayiba ki to basalela ki fraude sikoyo yebisa biso opesi ba congolais mususu réseau baloba ki fraude salemaki puisque bango bazoloba ndenge ni Denis Kadima ko annulé provincial ya ba député mususu matiki présidentiel pona bango lokola annulé ndambo ya ba provincial bisika bakuti 82 personnes basaleli fraude et sengeli pe ba annulé na présidentiel ni nezali makanisi na vraiment makanisi na ngai ezali mingi sobi otala na problème etali côté Yassima pour remarquer que même le président de la surtout aux élections présidentielles n'engé les cas qui tito kitanyo son assez na ba détail au moment que le président bayaki basala ki ba voter sur place baki mais tant que comme na era ba député tozi ba mususu bayaki mususu toyokaki to monaki ba image bayaki na ba désordre ou exact il faut pas vérifier na kana ba il faut pas vérifier ba ko kenango mbangote. Il faut pas vérifier. Parce que je ne pense pas qu'un président, le président de la République, Oben Azui Martin Fayoul, Oben Azui Moïse, a zong ali sousou, tant ça y a sali à voter après zong ali sousou. Et aussi mbaté. Mais on dit quand même que classe c'était clair. Mais ce qu'on dit aux zongi côté Italie ba député tout ba yaki ebele tout ba yaki na ba désordre. Alors il faut pas vérifier, ba fichier on a très bien. C'est Yokolo babongo au pesi siko ba congolais musu bazolo ba ki fraude de salemaki quand même fraude de salemaki même ceux qui salemaki à 100% mais quand même fraude de salemaki ya na ba fraude de salemaki ya na zolo ba ki fraude de salami et salemaki mingi côté ya ba député pas musu ba yaki ba ko créer des ordres
Monsieur ba créé qui ba désordre ba bois qui ba mon il y avait tout un temps d'histoire partout na Congo à part biso Liban. Ne yango il faut ba vérifier. Sikoyo okolobani na ba Congolais opposition bazolo ba ke non et sengili bani le biloko nyonso tout. Bati balobaka te ke non ba wana nde bayiba ki ba bayibiti nyonso tout bani le yo kolobana bango nini neza makanisi na. Non na makanisi na on a uti kolobana de kosola ndinge za clair. Je ne pense pas que Félix Antoine Tshisekedi a une élection ninga ya ki wana voté après a kozonga lisusu non ya ki kambala mongo to yoka ki te ko ba candidat présidentiel mais to yoka ki ke ba candidat mingo ba sali moi désordre mingi ezala ki ba député provincial provinciaux bango ba créer ki moi ba désordre car ma faut ba zonga pour na kolandela côté na ba parce que côté présidentiel ezala ki clair vote les cas qui sans problème. Merci mwana mboka motuna suka pona ko clôturer émission na biso alelo ezali pona koyeba tomoni ndenge gouvernement esali nyonso pona ko sangisa mbongo pona ko salisa ba élection oyo ezubiso mbongo ebele na ba difficulté ebele mais eloko ezali ko tungisa ba congolais mingi ezali ya komona quelques ba congolais ba tomboki to baza ba tomboki et par exemple ex président ya Seni mwana mboka Corneille Nanga kokoma rebelle ko menacer intégrité ya République démocratique du Congo tomoni pe mwana mboka John Numbi ko sala la même chose ineza makanisi na esangali biso ba congolais to bango bien to bangate soki to kobanga pona nini so pe to kobanga te pona nini pona motuna suka pona interview na biso to émission na biso alelo. Merci beaucoup ndeko James papa Mayanga ni na landio vraiment na bokebi mais je ne pense pas que biso ba congolais faut to banga tozana lo biso to kobanga te to banga ni vraiment est-ce que tozana atteint Rolanda ndeko Corneille a repéré biso aza exemplaire ne loko moti aza exemplaire ne loko moti azatana leçon ya kopesa biso te na Congo wana ke biso so to démarrer mboko ya biso lo Congo il faut to bandozela po ya zo sala rébellion mo pour intérêt ya nani parce que rébellion ne azo sala les intérêts ya nani. Je ne pense pas que c'est un intérêt à biso ba peuple congolais ba vrai peuple congolais ba na souci mboka évolue. Je ne pense pas. Merci mingi mwana mboka biso nde tokotonda obotondi pona kopesa biso chance ya kosola na biso merci lisusu pe lilobana ya suka pona bazali kotala o ba congolais nini pona lelo pamba te batata ba mama bandeko bolingo mwana mboka azali partenaire ya chaîne na biso bisika bieto kobanda koluka ye ngonga nyonso ba information ezali pote to solo na esirma ya politique mboka na biso nini ezali lilobano asuka pona lelo pe soki bambote ezali pona ba bazolanda yo micro eza pa na yo pe zwata na yo mwana. Merci beaucoup vraiment lilobalanga suka na repesa toujours na peuple congolais nyonso aza partout dans le monde que il faut to bunda pona mboka wana faut bunda pona Congo ya biso. Ça dit to pesa président Makasi to encourager to baksa idée parce que musapi moko isokola kelongité ndeko donc biso pe toza wana tozo faire partir na kotia loboko po mboka epusana alors to continuer toujours ko espérer que mboka wana eko évoluer to luka to zonga na distraction te muta ko la biso distraction toza lango besoin te to ça l'effort to évoluer to pusana to bakisa ba idée et sika tozo mona mabezali to sala makasi ya koloba po so tozo pesa moi ba message zo permettre pe ba konzi ba mona biso ba yoka ba meka ko améliorer bisika ba passe ezali po soki totiki e kozala passe donc Congo en avant yango elo na we koloba. Merci mingi mwana mboka batata ba mama bandeko wa bolingo ngana bino to mona ni mbalasi ok bolimbisi makasi mwana mboka na kati opesa batu nyonso tumbote zwata na. Merci beaucoup merci vraiment na pesi yanga libota na pesi famille ndungi mbote bango nyonso sika bazali en tout cas mbote na bino na pesi aussi les amis de Kimpangi mbote ba ami partout sika bozali ba mbote na bino et en plus na yesu ko pesa ndeko Joël na pesi ndeko Joël Chunza Kobetox mbote sika zali na pesi pe lisusu ndeko Jos Kadima papa leki na botu local 21 na ndiye azoteka ba phone ya azoteka ba iPhone ya original na botu na local 21 nguya design Kevin Yamba donc vraiment à part wana bino nyonso ba congolais mbote na bino sika bozali
merci na bosani soupete ya opesa maman Aminata Mapangala mbote na yo siko za fiancé na nga mbote na yo pe na pesi famille Mapangala mobimba mbote. Merci beaucoup. Merci mingi mwana mboka ngande na opeso merci. Pe tokoluka yo ndenge to uti ko promettre bana mboka. James papa ya mayanga ni. Merci vraiment. Toko sunga mboka mais promettre bango ki à tout moment ba kozala na posa na yo kozala disponible pour na osunga. Oui obligatoire à tout moment ceux qui bat ba kozala na posa na ngai muntu za batu tokoza toujours el boso ko leka pona osunga mboka pe ko loba esika to betsani mabaku to limbisana. Pour monoko elobaka ya defo ebetsaka mabaku esika tosali bere tosali mabe bolimbisa mais je pense que tozalaka apona intérêt ya mboka. Merci. Merci mingi batata ba mama bandeko ya bolingo ndenge mwana mboka uti koloba bisika to betisi bino libaku bolimbisa biso nga na bino tomona nimbala sima. Merci beaucoup pe goodbye. Yes.